Abino qui c'est na quartier. Vu qu'il n'y a pas un professeur, mais c'est son. Vu que mon aïenda est dikabana. Ce qu'on va faire, ce qu'on y a, c'est retrouver dans zone na agent zalaki. Maman na aka mo mas. So tiki ngana kende wapi. No souffrir na za balabala. Na balabala décimé. Sumo etana nga okoka te mama yokelanga. Ma binda kuna yete. Nda papa. Ma pardon. Sola na papa. Etiki ngana okufa pardon. Ça se peut bon limbisa nga vraiment pour descendre là comme papa. Comme on a Rebecca Bukaka na oti na famille Bukaka. Histoire na beta histoire vinanga na ndeko kotanga nazaki na 5e mante. Ngeza kazo kenda classe etombe juma ba yo benga na biso. Abenga biso pour na frais scolaire. Tozali libanda na aminanga ko mweza ebeni. Na ndoka maka na beni biso mbaleka ma beni ayeba de mibali. Mais nga ayeba mibali te. Ando ke pa tonton mo boy. A fi de mesure ando kende, ando ko insister. Nga rotika eka kwa ba tonton na ye, na ndo boya na ngai. Anda ko lobela nga kuma tia niveau mususu aza musika na nga. Siko mona muninga ka ye. Tiju mo bande ba benga na ka biso bongo. A insister ki na ndo tiki. Eno tika na ko tika beni pa mbali na ye. Bazaki mobali nya zaki na tonton mo boko mo tonton Gabriel. Ti tonton wana ayo mona ngai asepela nga. Ayebi singa magenga na boyaki pona yeba makambo wana te mibali. Ayo ebisa beni. Beni asali effort anjo convaincre nga na linga tonton wana. Na nde ko boya na boya vraiment. Fiki na ndo banga na mbala ndo boya mais beni ako convaincre nga nyonso ako isanga tonton wana za bien. On s'occuper na nga bilo mususu opa biso opesa nga te. Nga ndo bate aza mukolo habité. Kolinga ko mukolo eza bien. Problème so ndo zanga s'occuper bien. En cadre ko leka ba génération na biso. Asaleka tous les façons pona nzima tonton Gabriel. Na ko lema mutema na nzima ki pona beni. Na ndimi tonton wana to koma okuta na tonton wana na Cité Verte. Cité Verte na terrasse mo boana. Soka bengani biso tondo tambo na de bilamba. Kodon benda alaksenga banzela na bendinga ndo sala ndinga pe na koma ko sala. Soki ba bengani biso mwana bengi tonton wana changer ba uniforme na tina kata sac. Bilamba ndo na lati toketi inde ti esika tonton wana ndo zala tondo kuta na ye na rue ya Cité Verte wana. Tokuta na ka na rue wana na terrasse wana. Yo tombe na wesa tonton. Osko tokuta na aka yo vanda wapi. Aisa nga vanda ka quelque part wana ka na Cité Verte vanda ni musika te. Awe pisanga bo. Na tiki na nga pe. Na yo tika tokuta na terrasse to vanda to sol na zongi ndako. Tonokuta chaque fois te po ando benga nga pe chaque jour te. So abenga nde ando profiter ando sabo. Ando bando yeba te vike akina 3 grands frères. Ando la makasi na fini. Nando bata mananzela ya classe. Nando ka insister, tokuta so na insister na ba sika vanda. Awe pisanga ke aboya memanga kuna po eza na grand frère ne mobo. Auta matadi akomela kana zala wana. Na ndako na ye. Vike nga aza mwana muke, mama nga kuna ete ya propreté oloba. Afili mesiso na pusani na age na nga de omema nga kuna na banga te. Na ko tika vike na linga ki. Na yo tika. Na yo tika yo tombe tokuta na su, to yo kuta na su tonton Gabriel. Yo tombe bimina nga. Za mbali boso la vie na nga po na la vierge na ebe mbali te. Nda bimena nga bongo. Margué akadre nga zaki to ba 15 akadre nga ti ba 17h to bima na classe nda yo tika nga na riwa na ka koto
tokutana na ye nakenda couper na meli pe ka passe déjà la première fois na bombi pe ka ndo mama ye ba pete tovanda ka na tombi na zemi na ebete na komeka ba fatigue na ndala kenda su classe te suna lali mona ala mkarita classe mona de leki moi insister nga msalo ya lobela ngai ndeni ko ke su classe te olala so lali obosa ya classe comment gangela nga vraiment boza ka ba raison ka na kaka boza bien insister ka za nga bien le kan de na pont na yeba pete ki tombi na simple tu moyen tovanda ka ama comprendre nga ka te mona ka na changer na ndako kolemba kolala na wali apa vraiment bien te on insister à mener en hôpital et à mener en hôpital ana se contrôler nga examen nyonso tombi ki na zemi tombi na zemi bon c'est là ma passe vraiment ça qui passe à ndako le hôpital ana ndio beta nga wana si o docteur apeki c'était beta ete mais na kimia boso la bien ndo swana mwana ndenga kimia aisinga opesinga passe zea pa binusu kai na poko otenga wapi otenga pe wapi ndo za na yo to komisi anda kwa na sala nga vraiment passe na ndako lela to mo seza activité bando tando lela yo tombe papa nda yaka na poka mama ebisie ba vandi sangai papa lobi na ngo admete vandi singa ba grand frère na nga banzo silika nzo papa nzo silika mona yenda edika bana siko bata siko ya ye se retrouver dans zemi na agana zalaki no esaki vraiment papa passe alinga beta nga na mincha ma peki sesi kai na etaza nango oyo memanga tia ko ti kwa insister otuna nga mbala vanda wa na ebite o ebite bakase na kosa binalo ba vérité na ebisika vanda ate tondo kutana kaka na cité verte na terrasse mo yo le kaya papa oza numéro na yeti na elwa bi na za numéro na mona atoma sala te bazui toke mama des grands frères na nga ti na riwa ko tondo kutana bayisinga na benga ye na sauka na zanga moko ai bateki na zana bango na tika olena lela te tina bengi pe tonga buya na bengi yeke na ke qualité na zana re to kutana ai senga na zele ke minutes akoma wana tina telema pe ga ke mi ba mama bazaki musika na ngapo so amone ngai na mama na musala nga ko se paniquer bale musika na nga tito kutanya na mwenga ka attitude na nga bien te esinga ofini problème nga bité na za bien ça y ka ensemble ça bien mon papa maman pardon maman na des grands frères ba yo ya wana des grands frères ba temi na sima na ye ma temi pindi mona ngai alipsinga ye nde ma biye mama anga se paniquer na famille de telemi a soko salika ba je la police ezo ka siko ndane to temika ana malembe nyoso ko sala biso brutalité ko sala tata te to ke inde tina ndako ameka ko sa ko boya me ese soka salika ko sa menace la police nde ya kabola bangwa ti ako ndima to za bis to matiti ko tunoza matari kibala abima pete azala na ndako ndozela ka ko to mwa to kindana ngai ai ba suite to komi wana papa biye yonde ti amabika si yo pena mukolo makasi boye pena yo oyeko bebisa via mwana ngai ya mwasi apesi mwana ngai moko mwasi nazoboka bana na passe na musana biso enseigne apesa le passe alinga asa ndia simba garçon de ti ba grand frère ba pekisi papa zala vraiment brutal grand frère ba pekisi wana vandika wana ebisi tonton oyebi ke yebisi via mwana nga avandika bo alobelo te oyebi te donda zana abengo te ayebiso te kaza aze papa excusez
kina ndinga kimia ayibisinga te me yoka bino oyebisinga na yoki na ndimi charge nanga na la charge mais azala awa pa na bino pas question jamais yo na esika na ovanda mwana nga yebite olakise na esika ovanda te siko yo kende ilo ne la sekondo ya jamais ka ndo za ndo vandika ana minute yo obi mana nzela moko iselanga pas na ndo lela esika pate sika nga te na ki donc bagangelenga vraiment tina minute yana nakanda pas aki na daya monter bayoza valise na ngai na papa tindi na deux grands frères nanga baki nanga inde na garçon na mbala moko bimiana na reto comme na reste verte ngai be ka vika esenga eza ngozinga cité verte tuma to koma kawana to comme na riana habito za bisa kimwenza ga ozibisa kimwenza ga to keya to comme tiki kimwenza ga fait to s'arrêter ka wana kimwenza ga ayoza suba moto mo boye ko biso na kati abeso apesa explication so ko to na zine basala raba mama bambabolo a mabela jaune to comment vraiment tikuna elekelenga vraiment mais nde sanga zaka quelque part na cité verte siko ndeni to leka na peso ti wapi ko ton bazamba akati vraiment place moi bien te ma gordo wale selenga passe si na sani akendera to komi anda kumobo zaleka anda do ma chaise ka plastique mo TV to kotiana la grand frère na ba ebisi yo olukaki yango merci biso tikilika biso yebaka zaka yemo to yo kele likambu te to kele mabete so premier comme leki na biso na mutu na yo po to yebi to tikile maboko na alaso ngambo bata comme okaki zeng abelo te amotiaka mutu na se koti na ndako yango koma ovanda na ndako yango ando ta sika to kutane ando kabilamba mbongo balata bien mais na komi na ndako yango souffrance vraiment elle est vraiment passe na comme kolala na bilo mo malewa bilo a coin so bimi atiki nganga mo era na poka na butwana aina malewa aso malewa bilo a coin toleka bongo et comment est-ce que ko lekla comment ko mituna na vendre kaka nosani tovanda fi de musique so na ibise pe pona ambwa kilo na banda kilo vu que derrière mais comment kende 4 mois derrière moi o comment derrière ki fina banda kilo de sanka na zela do sanga vraiment passe na même personne vandi kanga mo na lela so azati lela na banza na vandi ka ovanda ka yo mona ndakwa elle est vraiment passe et suka ki anate to meju mo boga benda bimaka bongo etikalenga moko maka mutakosi ape tonton do aleki Gabriel aki tonton akoti mama toke porte te vi nga ebe ki zanda ka mbali nanga afutela wana na moka mutakosi toke porte atuninga so yo nani abi otu nanga yo nani tonton nga ndi kufuna tu na opo yo koti enda kuna nga sako toki na koti enda kuna yo mama tonton Gabriel ayo ya wana oye Gabi tonton Gabriel yaya baki ki akinda matadi azala na ndako na oyeyo tonton lekeli ngai donc Gabriel c'est que mona mukie ona mona zemi ezandi ya yo donc yo sko emilienga pa mona mukie ke nga na vanda na sima na yo tala mwasi po baki akosa yo awa pa na yete Gabriel kandi naloba na minute yo na telemi na vandi na tujiki na komi sikoyo kota bimise blamba na yo na mona mukia vanja ubima ndako na ngai elekilenga vraiment selenga passe na koma kolela ana Gabriel sikondo kosa na ngai ndako zaki yo to kosa na ngai abi tonton sabi pas que ce matanga no ate bima ko ti matanga libanda tonton Gabriel meka ko fukama asenge pardon aboya koyoka
aboya koyoka pardon na ye aye moko akotaki par force tontongo abimisi bilamba na biso boka libanda toka boya asengi pardon epsi zeta poke koka toki etati na poka pardon abi jamais nga na zui ozanga esika ovanda akuni ndeko na ngai donc bobimaka obimasi yokosuka kolekela nga na lela makasi vraiment ya makasi na quartier tokomaki ana vi kilipango ezali bato ebele na soni na moya ana elle est vraiment soni mpona ngai nandole na me komituna seke moninga na ngai akoseni ngai se tontongo mpe akoseni ngai ale na esika asir te ayo kosanga otomona osala ezala te tozwa ekablema na tokomaya kotelenga totamboli ti toyokoma so place nino ngana vike bute komaka yo senga amima oboka basolani bien tolala wana alinga kutu ngalala wana yeso kolanga pe na boyaki na komaya kolesere na mona yaka vika kokima pa tiki ngai asalaka effort nakanga maka kolesere na ndo otikile kutante so akisi abina ake nga pe ndolanda kaka ti na butan tolala esika wana nakonai kokolala te vike ndo mona ka ndira akima ngana na katikati ya butu ndo zaka evie komeka atongo toyengaka nga na ye na balabala tovandika na kabili moya mosemu tovandika wana toliaka bakwanga jour mosu lobi nango tokipika ola place mosu asengi mpe kaka po amoni place anavika baki toke na ntongo mo tozokisi na butu bayo suspecte tolali me nga ndolalaka te nandosaka eveye na ye doya kokola nga nalala te mwana vandi osangala nabangaka ndiro akima ngai jour mosusu ayokotombe amona toma osala te toyomona matanga moboye balalaki ayo tokotaka tola libanda na zemo ayasisteka tosiko tosani tolala matanga oyo toyebi te matanga na biso te donc ni ndeko na ngai ndeko oyo toyaki na esika te komeka so asengi kaka mwa mifa demi asombilinga kwanga poso tolieka bo oyo tonda te olieka omeli mayo olale nayakokoka te tosala libanda pendant 2 semaines nayakokoka te viki nazemi nakondi ya vraiment makasi nde makasi nabandi mpe kilo te nayakokoka te moko nde tolalaka bona ntongo nango nayakokoka te nabengi mama nanzolela na telefone mama naaka mwasi so otiki nga na okende wapi naosufri naza na balabala 2 semaines somo eta nanga okoka te mama yokelanga mabi ndako na ye te ndaka papa mama pardon sola na papa otiki nga na okufa pardon nasasu te bolimbisa nga vraiment pardon sengela papa mama esalaki ye mpasi viki na motema kibo mama akoyebisa nga na kati arapele ngai na kati tondo vanseka na ye soki ama rapele to vanseka tondo vanseka tokomi ti na reste va totelemi ka wana ama yo rapele nga partir à 20h ayo ya wana anjo lobela su tonton Gabriel akamoni tala nga na konde ya vraiment makasi ibaki kovandaka bongo soki bebe makasi nango akanga ngo vandaka bo akonde vraiment makasi neta na azaki na oze asilika mapesaki epasi aleleka wana ti ayebisaki ye toke na ndako ameka kosala koboya mabi toke donc kolinga te donc nga na mabe ezala awa na poko toke poza motu moko tokokangisa oka siko donc lingai mwana mpo sufri ye ntina niveau si tozi transport wana tokomi ti na ndako pape akamoni yango esalaki vraiment mpasi amoni na konzi ayebisi tonton Gabriel yo merci na oyo osali mwana ngai nalimbisi mwana nazwa charge ya mwana na ngai na koko na ngai liboso aza na limoni
mais yo parti ya lelo kotia makolo a te bosana lupango en plus bosana vie ya mwana ngai za musika na ye po koza na pembeni na ye nayebi te soki omemele bonheur po omemele de malheur bebisi vie na ye dona mona yo awa te je na mono awa nayebi te na butu ainsiste ko butu abengaka la police mama dozaki eka mama andobomaka moto abaki te tika kende ka akende po opesika ama onango kuta obimisa ye po nzira atenga na mwana nga atelenga naza na esika te famille eyebani na ku te tika ka akende babenganaki abimisi be libanda ana na bagarde nga ndako nde natikalaki wana nakomeyaka kolela susi mpe ekotianga makasi nakomeyaka kolela omeyaka kokangela nga kolobela nga kaka donc pa kuta ndobenga nga tata ndolobisa nga tata te oyo tombeni ka banda ya kilo te babemanga na hôpital vike bamayaki ekola libotela nga liboso bayeminga na grande hôpital ya monene zela hôpital ya sana na banda kilo kuna na banda kilo kuna banda kilo nakenda kilo naya kobota mari bakomela biso césarien ma nzambe asalaki naya kobota te mwa mobali makoto baki libanda asepela makasi oboti na 1h ekoma de mardi docteur emopa yo kamwa nzambe alingi yo fosalela ye anda nzela nzambe so anda nzela ya baninga ndema mpo mameka kobetela efinia mwa lisolo na ndenga nzela nange ezala ye te so ande baninga bamemaki yo na nzela mabe to olingi okufa nzambe oka alingi yo andima obota oza en vie changer sozalaki mobulu oki bakamarade mabe chance à partir ya wana nde vraiment nayaki mwa mabe na ma art sando osala nakena nde nzela moninga kosenga naya kochange aboyanga pete pa biso na mwana azeli mwana akoma niveau ake 2 ans kati mabele nayozongela classe nayakozongela classe bachanginga école po mosusu moninga wana ko bando oya pe kaka na école nazala bachanginga école nakochangeaki vraiment nakoma timide malgré nzela kuwana omaya mosusu batension ekoma omatanga banosala maya tension nzambe asunga na ovivre kaka change vraiment nazongela classe nazongeli na 5e nde na 4e na 5e tino passé pe 6e 2023 nayoza diplôme de temps na 2024 nso na boye na diplômé na peda na ndika mosala pa asalaki esalanga mpasi na omona mwana papa aza te abokamaka abonga file mesir akola na suka ndeni akatuna papa na ye